Deuxième partie, Yanina Tuluka. Tuluka soit qui fanda. Maman. Peuple congolais, est-ce que vous avez bien n'importe moko ba empoisonné qui mutamba kenda qui ti end pour notre traitement? Boye bi. Donc dossier bimi. Est-ce que vous avez bien maman Judith Tuluka kaka oyo ya premier ministre? Nyonso tu oile kaka pa président Fati, nyonso tu le kaka na kati gouvernement. Maman Judith Tuluka aza a communication bangona Joseph Kabila boyebi. Maman oyo aza traître. Président Fati biso ma maman. Biso peuple congolais. To sengi démission ya Judith Tuluka. Tuluka il faut alongwa. Ezana bato belé o bakoki ofandana. E bonga na ba osala musala pe malamu. Nyonso teleka malamu. Batinda bato ba beta ya Jean-Pierre Bemba Masasi. Batinda bato ba beta ya Jean-Pierre Bemba Masasi. Tozo ba fuite na ana poto. Tuluka toujours. Tuluka. Président Fati a pété Mukinza. Joseph Ayebi. Asalaboy. Joseph Ayebi. Baken d'opération. Joseph Ayebi. Nyonso tout. Oyo ezoleka na kati ya gouvernement. Tuluka mema angwe kenda akuna. En plus c'est Tuluka. Cousine propre. Ya Olive Lembe. Mama ya Soni. Mama. Otu kobomela biso mwana biso ya policier. Atelemi azosala musala na ye. Bagarde corps non nyonso tu wana bato ape perde. Tuluka. Obeta mwana bato asala eloko te. Tuluka yo place no eza na ndolo. Place na yo eza na ndolo. Mutamba. Place ya Tuluka eza na ndolo. Ozo montele mwana. Oako benga yo mami. Oako benga mama. Mutoka Costa Mutamba. Ozo montele dossier ya lokuta. Tuluka. Place no eza na ndolo. Président Fati. Tuluka sali mabe mingi ya se na se. Biso ba mama. Tosengi Tuluka. Akende na ndolo. Avant ndolo. Aleka na justice. Peuple congolais mona. Mama o aloba. Musala nini o ye asali. Daniel Bumba. Azo sala musala ba olongola ba salite na babalabala. Soki balongoli na balongoli. Bango batindi batu na bango. Bako boaka ba camion ba salite na bisika oyo. Oyo gouverneur atindi balongola ba salite. Daniel Bumba bi non. Comme bazo longola babiloko. So balongoli lelo lobi ba okuta sete. Batie basoda ba bombami. Batabwe ba camion minene vers 2h 3h du matin. Bayo boaka ba salite wana. Bakangi bango nani. Nani. Ngobila Tuluka. Nde mtu bazo saboter république. Nde batu bazo saboter république que non république est à la propreté, république est à la bienté, mandat Fati est à la bienté, makamunyo soto est à la mabe. Akenda kotonga ndaku na kalamu akanga kalamu maetonda na Kinshasa. Tuluka. Président Fati tosengi démission. Ya Tuluka le plus vite. Biso ba mama. Tosengi démission ya Tuluka. Aza mama M23. Mama Tuluka. Judith Tuluka yoka biso bien. Oya olobano eza mama. Mama. Osali honte na ba mama nyonso tu. Ebela ba mama oyo nanga sabote na este. Bakangi ba mama bazo beta ba mama ndinga. Bazo sala ba mama ndinga. Bazui nzete bakotisi na liboso ya mama. Bazui nzete bakotisi na sima mama. Bapandi ba mama. Bakati ba mama mabele. Basali ba mama makambo mabe. Mama Judith Tuluka. Ozalaki okura ya nyonso. Mais lelo oyo. Yo ndimi o sabote république. Comme yo sabote république. Toko sabote otina soka peuple congolais. Bokende kozwa biloko na bino nyonso tu na ndako ya Tuluka. Donc biloko nyonso to Tuluka somba neza ya bino peuple congolais. Bokende kozwa même portail, brique, nini, verre, bokende kozwa mbotia na bandako na bino. Eza ya bino. Merci peuple congolais panzela nga video.